recherche comme ça au sein les d'abord il y a les dossiers faut y ba dans le Covid et la coronavirus mais le Covid-19 pour les banglais ba ben Covid-19 parce qu'il y a que et mais maladie ba découvert en 2020 mais bizarre en 2019 ouais bandai de nga étant que chercheur na mona maladie wana ebandaki parce que en 2019 ba bela makasi ba bela ki meloko biso tozala na biso na sasi moko to la makamune to ibaki te tango elongo awa et qu'est-ce que beta libanda pour ça vous pepe bimeli awa et que beta sko libanda tango beti libanda ndesiko moni ba biso ko ba corona ba 5% donc impact nango mais ngana na lo babo solution liboso o il faut tout ça il faut pour changer d'abord maladie wana kombo pour pesa mo kombo na biso awa mais c'est maladie moko wana ka mais et comme na kombo na biso awa ngenge na motole donc wana za idée na bino ba chercher mais je crois que ça ne va rien changer ça va contaminer on va sengi ba kufa pe ba kufa sengi ba bika pe ba obika ninge pe na Angleterre ezali et changer na pe loko te selon ndeto monde mais banglais ba changer ngo ba bi importance pourquoi biso ce que ba africain awa elo ni sali on regarde la TV moni mtalati bien vous savez Covid-19 corona donc on va o ba ninga mais pour nité ba ba tika pe ka kombo ba ba ke non merci beaucoup c'est combo et ça impact sur le pays à bas besoin de pasteur tout il y a sanctification tout tika ba maté ya pamba pamba tika bilamba tika makambo ezangi tina tala lelo nzamba pesi biso etumbu donc na pandémie oyo to fandi des pasteurs ba tsela ka ba timote mazo souffrir mais ba o ba benga ba pona ba nzamba zo lesa monenga lesa ke merci beaucoup mbula makasi ko beta lisusu to zana mbula makasi ko beta c'est que zala mbula makasi ko zala mi ya makasi kuma ko leka ko zala panza mi balé tant to mona arc-en-ciel ebimi nzamba longisi biso kaka na pandémie ya Corée 19 côté mais alongisi biso na mi pepenyo se ko ya sima OK. L'homme de Dieu, prophète, lui, Motuno, Boni. Malamu. Nzoto Makasi. Makasi, ndeko journaliste, na sepeli ko mon abino. Vraiment, boye nanga malamu. Liboso na bino pe na mboka na Congo. Oui. Otoza na oyebi mupepe ya pandémie. Coronavirus ndenge to epanzani mokili mo bato zaki pe message pa nzambe. Tozo continuer ko bondela. Avant tout le monde, j'étais présenté prophète, mais il y a église Nini et puis aux Arabes. Nazali prophète, il y a église prophétique état du ciel. OK. Tozala qui na communication que tozana kitambo magasin sur espace na kitambo magasin. Référence citation totale. OK. Magasin à chinois. OK. Zawana. Donc c'est ça ndenge va fandi ça qui va église nyoso. Bino pe bo fandi. Fandi. Tozo la ordre ya ba konji pe ordre suprême ya imoko nzambe ce que pesami donc alors na moni aussi bi ba drapeau mi balé il y a RDC oyo ya Israël hein pour nani ba drapeau oyo ezali la qui ça va moto mona ezali symbolique moko monene na kati ya monde mobimba toyebi premier Israël les Israël toyebi deuxième Israël ezali Congo. Mon akopesa un jour signification étoile oyo. Congo ezali nzamba ndenga yebi Israël oyo bakoko na biso physiquement pe ndenga yebi Congo spirituellement. OK. Yango komona mabe mingi soki eye na Congo nzambe aikarta kango. Parce que Congo est en alliance nene sali pa nzambe. Nzambe apambola président Félix Chilombo oya zwaki likanisi ya koluka rabbin ya Israël. Po na kozongisa bondeko Mobutu abungisaki contrat c'est-à-dire alliance Mobutu akataki na biso na ba israélite. OK. Samba mona ina bokonji na ye pe asepelisa ye objectif pe na ye a atteindre yango. Alors rapport ni nezali na ma mongolo ba ya Covid-19. Pour la Covid-19 nazwaki message donc en bref au début à makambo sowana kitsa na ba drapeau. Na fait l'an 2019 donc nazwaki message tango makamuni soki ko salema ndenge nzamba pesa ki ngai thème ya la guerre on a totambola nango mbula mobimba oyo en 2020 tango ya mwezo salema nzamba abi voilà thème na pesa ki la guerre yango mopepe oyo mata ngomba kota zamba
Est-ce qu'en son temps, tant aux autres révélations, au loba kiango, pour bien tout beaucoup, mika kanzamba révéla kingai, zamba doit révélation en son temps, parce que au loba kiango batbayo kiango pe. Merci, papa journaliste. Nzambe ya pambolayo. Merci. Oui, batbayo kiango. Voir na kendaki na Oya, na première barrière pas ya Mokonzi. Na koma kiwana kolonga nga ngomba na sekline na gare centrale 4 heures du temps na telemi makolo donc na beti makolo gare centrale ti donc na cité de Oya na première barrière na pesa ki message babi 1 mètre na pesi message talanja menenga lobeli ngai o na mokonja mboka pona maladie oyo Congo eza innocent ba porte d'entrée na ngo asiatique pe européen abeti bango parce que ba mi se compara ki donc bango na Nzambe donc c'est va désobéir na ordre suprême en Nzambe donc autour binga ordre suprême en Nzambe c'est la Bible donc mobile na mobile babalana basi na basi babalana en plus mutaza na droit ya kobala même punda même nyama en plus ba quel susu ko soki mutakufi to ko sa super tete to nikiye ale to tie na boîte de conserve to teneli ba nègre Africains surtout biso ba congolais na beti bango po ba ezanga Nzambe maladie oyo babundango na bibundelité za maladie ya molimo mais Congo boza ba innocent na ko épargner bino pe Afrique kota Zamba tant ko kita se cliner na gare centrale les apports d'entrée en mboka 4 heures du temps telema kende pas chef de l'état pesa message oyo asangisa ba sali na Nzambe oyo nyonso apesa bango message bo bondela pona fleuve Congo bosopa mungu ape mai mungu mabele na ko transformer bino bozali parrainer ceux qui ba yambiote na ko banda ko noksa bambula chaque semaine mbule za ko noka na ko arroser mboka na ngai Congo pour na épargner peuple na ngai en plus si oya ko bima to ki ma yambula meli bozali épargner ate beti ndenge ni bino bozali épargner ngai Nzambe na ko laksana dali Nzambe ya Congo lokola deuxième Israël Nzambe ya Simon Kimbangu Nzambe Alexandre Dinabala Nzambe ya Kianonga Prosper Nzambe ya prophète lui atemi liboso na yo. Alors olobi angote okotaki alors qu'est-ce qui après quelques temps malade yangoto mone frappé monde entier et comité na Kinshasa lecture nos ko ezane zali po bayoka ki yote il fallait prévention ezala bien avant pour Nzambe so apé ses visions apé ça rappelle la provision c'est-à-dire ba solution pour nous aller épargner nango. Merci papa journaliste. Vous avez la sémence penza donc il y a ba na Nzambe. Merci. Provision yango etolobi eza pandémie donc bazo bengango et frappé batu nyonso le lenge o esengela ki esama na Congo yango te salami ce qui le lelo na monde c'est de donc ko fait belenge tous aux États-Unis à cause de sacrifice oyo basali ne basali nazaka ngamo côté ozotala walesa basala nzambe pe beli da l'ombre o te éviter Mundi wa mila tsaki ba mission zo mona lokola orgueil te que Dieu bénisse l'évangéliste Walesa donc au comment ba image ndenge to kotina ba cimetière nzamba bisinga kena cimetière voilà yango na to wa okende ko sani na cimetière oyo da intimidation te pour yebi na cimetière bato akende ko oyo da intimidation oyo da intimidation na cimetière bato akende ko mfoka kanzo kande na cimetière ezali bisika oyo nzamba apesa etumba peke pa dan pour ba kende kunda batu donc c'est-à-dire mais yemo kazali kolo à séjour de vie et à séjour de mort donc abisinga kota na cimetière bonde la pona mboka ya Congo batu ba kokunda mate na pandémie oyo ndenge bazo kanisa soki ba kokufata 2 3 4 5 donc esuka wana ni na métropole ni na Kinkole ni na Mbetseke ni soki na wapi na Kitambo wapi donc bonde la ngai Nzambe kolo ya au bande au monde de la va bokone banda une semaine avant et banda donc donc avant et banda tant que bandi mais ça n'a pas déjà na fin l'an 2019 tant que bandi car le président a annoncé na Côte Zamba première ni na Côte Zamba na montagne au bomona na Katazamba kuna na sala ki mikolo kolia te komela te ngai moko na Katazamba ayi singai OK ko kitelanga na kitaki na mbala moko ko se cliner 4 heures du temps à genoux na gare centrale ko matanti na mais elle appelle de Oya couper sa message après singa sko zonga na ko nok sambola chaque semaine titan ko mona arc-en-ciel et bimi victoire na Congo pandémie si mais nazi na Europe na ko continuer ko beta jusqu'à ce que ba commis se réconcilier mingi ceux qui ba pesi liberté ba fongo pandémie si ne ba payer belé ko mona étranger mingi ba kimena Congo donc belé ba mindele et ça na mupipe mususu ko ya plus que oyo to moni
nzamba ibisinga plus que oyo apesinga na message oyo ya tango na suka oyo ya ko mona ko kamate soki to siti makambo oyo nazokende na kamba pona ko pesa message donc na moni ya minene nzamba bimeli ngai akutani singai na Simo Kimbangu. Donc na ko reconnaître biso penza to bunga ki mwa moke. Faut to reconnaître l'église Kimbangisi to senga bolimbisi. Église de réveil, église prophétique. Donc lokola ba Israël ba bengaka Abraham koko na bango, biso pe koko na biso lokola Abraham eza Simo Kimbangu. Nzamba solo lini na ngai ebele pona mboka. Yango nazo pesa bandeko na biso kat na Kristo Yesu donc toke ba na tango tokomi. Donc toke ba na tango oyo bozo sepela bozo le ba par-ci par là kobundela makambo kili bozo tuna te lobi kozala ndenge nini na moni lobi ndenge kozala ezala Asie wana Europe wana lobi bakokima na Congo nzamba zo établi Congo lokola l'arche de Noé yango komona nanga ba côté ensele ba video mona kawana ville bandu no mona ka ville sobe wana et comme ville munene donc ba asiatique mingi ba européen ba kofanda wana tango bimi oreva ba Congo ndenge mona ka video wana comme ba ville munene Congo arche ya tango na suko iko sauver premier enlèvement ko sava na Congo awa nous avons mis au monde entier dans Congo pour renverser le Congo. Babylon Ozolobo, prophète, lui est pour Bachaoka. Ah, papa, Nakolukanini. Nakolukanini a bientôt beaucoup congés aussi là. Avant, il y a un autre qui a déclaré pour la 6 à caméra, comme partout les cas, au Bima, au Zongaboye. Mais aux autres, tu as été lobby ni Salema. Nazib Sabino lobby pour moi, on Salema. Voilà. Voilà. Aux autres, la carte terrestre, il fallait que tu n'as profité de lobby ni. Pour Nathan Oyo. Entre-temps, des gens qui sont malades des Ali, batu bazar au Koufa, nalo bandona mokanyo sote awaka na Congo, batu bazar au Koufa, ba malade du jour au jour, et ça robakisara. Mieux attaque moi na nzambe au kena ba cimetière au kena ba ngomba pour na robondela. Au lobby nini pour que ba mort ba continuité et puis ba contaminer pe ba continuité. Na kenda ba cimetière mikolonyo sote, faut que la penza sincère liboso nzambe na ke cimetière na ke montagne on a matakane matakabatu Mike image ngomba ya montagne la recommandation ya nzambe OK na ke cimetière na recommandation ya nzambe ali batu bakokufa ndenge ngai nzambe na lwa na Congo oui ceux qui na pandémie o bakufi 10 20 bazo s'arrêter wana kende na cimetière belelanga nzambe nzambe bakufi nzambe abomoi donc bako na Congo pandémie oyo donc ezana impact té et comme on est congolais tendez que moni wana ezo sila wana et à bientôt au comment on épargne si to célébrer fête munene na triomphal to remercier nzambe a épargné biso de 6h nzamba bisinga le 10 mai de 6h ti 18h biso nyonso utana numéro 1 ko kitati na mutasuka pona ko remercier nzambe to ko fanda na sege yaka na itoko na yaka na liputa na yo ce qui tape nini pona ko remercier nzambe ndega épargné biso mais à part mon peuple oyo ezana mi peuple zo ya Asie ti Europe ko mona OK. Aussi un message oyo. Voilà. Donc kendeki cimetière c'est leur recommandation ya Nzambe. Nzambe ya Simo Kimbangu, Nzambe Alexandre Adina Bala, Nzambe ya Prosper Kianonga, Nzambe ya prophète lui guéri de l'Éternel. Une semaine nazo kota cimetière au bondeli ti poko ozongi sans kolia kolela po mort ya pandémie oyo et simba congolais c'est que soukata na 10 20 et souka wana ba o baza atteint na komba Jésus de Nazareth nzamba Simo Kimbangu nzambe Alexandre Dinabal nzambe ya Kianonga Prosper nzamba prophète lui bazala guéri donc c'est ça. Merci beaucoup, prophète Louis Motuno. En tout cas, message de l'équipe, image de l'équipe, bazo komelanga mingi, baza otuna ba keso, baza ondima bazali, ope ba sceptique, baza ngakata. Alors pour na resuki ça, l'homme de Dieu, prophète Louis, oki koloba nini pour na ba nzambe. Attitude nini sur le plan spirituel baza nango, nandengo oki koloba propagation éthique et puis ba nombre de DCP et kata. Tokende ko succès na arc-en-ciel. OK. Boza la précédé bana na Nzambe. Mbula makasi ko beta lisusu tozana ba mbula makasi ko beta. C'est ko zala mbula makasi ko zala mi ya makasi bima ko leka ko zala pinza mi balé. Tant to mona arc-en-ciel bimi. Nzamba longisi biso kaka na pandémie ya Corée 19 oté mais alongisi biso na mi pepenyo se ko ya sima. Ko ya sima. OK. Donc na pandémie puis mi sur sima Congo toujours kozala protégé. OK. Alors donc voilà réponse nangai. OK. Pour na basali ya Nzambe. To sukisa wana. Tangu gouvernement kopesa nzela ni tozoba a libérer l'église to bundela. Boza la précédé ya kokotisa bana na Nzambe na kati ya l'église. Pasteur na pasteur mema ata 3 guerriers ya 3 combattants, ce qui combien boke na ngomba 3 jours
bo purifier église. Ok. Église là spirituelle. Koza mbangu te okota. Les lotala poto to wele laka. Na ba konzi ba wele laka ba komi bazoba. Les loskoyo qui chassent des en play. Ba ke supporto te traitement au repos. Donc ba docteur o ba sundola ki amboka na biso ba koma na valeur pasteur o ta ke repos pasteur so ke poto des grand pasteur. Et le biso na le. Voilà. Donc to luka tote ya mate ya tango na suka. Ok. Tika prospérité, tika prospérité. Tote ya pardon mate ya na tango o temps et comme na suka. Ok. À bientôt Yesu alingi aya enlèvement fait salima. Israël déjà zo préparé ya ye. Yango mo na Pentecôte oyo bazo sangana ndenge nini bazo luka pona ko construire temple Salomon. Merci beaucoup. Tant to kozonga pasteur, tote ya sanctification. Tika mate ya pamba pamba tika bilamba tika makambo ezangi tina tala lelo nzamba pesi biso etumbu donc na pandémie oyo to fandi des pasteurs batela ka batu motema zo souffrir mais ba o ba benga ba ponama nzamba zo lesa monenga lesa ke. Merci beaucoup prophète. Nasi message de l'équipe et ça même numéro no téléphone comme ça tokabana dans l'espoir ya rosayo so ba mikoleza roya. Merci beaucoup nazo pesa numéro na ngai téléphone eza ko kanga ba testo botinda tant to ko fongola tokozo ba testo ba message na bino ya kobenga peto to fongoli bo benga donc ko soutenir bino na suka peto suka pona ko bondela pona mboka 082 11 11 912 082 11 11 912 OK 09 99 350 321 Zambe pambola mboka na Congo pambola numéro 1 mboka chef de l'état pambola gouvernement na biso. Voilà. Pambola batunion ce peuple congolais na pandémie oyo tozala papa épargné peto tatola kombo na yo. Merci beaucoup prophète Louis Motuno d'être passé à cette tranche matinale na sur message na yo eleki et tu verras les appels et les textos sur le téléphone na yo pour biso na kin matin et raté audience ezali kolo makasi. Merci beaucoup prophète. Tout mon ami très prochainement toujours dans cette rubrique réalité quinoise. Je vais recevoir mes deux amis très rapidement. Entre-temps, dans le PSA, merci Nabatunyo Sobaza Robenga Biso pour nous dénoncer Marambebele Eza Koleka na Mboka Christian na moni message na yo enseignant na Kabila en confinement message eza mulayi mingi na ko résumer en tout cas merci na bandeko tout oyo baza ko benga biso donc ndenge naza koloba port ya masque eza obligatoire ndenge gouverneur à ville à lobby yanga yango faut que là tango ils ont épargné aux malades peut être épargné bateau baza tout autour na yo baza nzinga na yo donc tout là ta masque tout respecter les règles d'hygiène ya ko sukolaka maboko nyoso pendant au moins 20 secondes ndenge ezala kaka distanciation ya 1 mètre na mutu boza ko sola na ye ko éviter attroupement ya plus de 20 personnes. Je crois que toutes ces règles d'hygiène là tout respecter yango nde to kozala épargné na virus oyo ya corona nde to so bana jaki wa ba chiffres za ko mata du jour au jour et zo sala eloko moko ya bien te. Alors toujours na rubrique réalité quinoise. Avant de finir avec mon invité l'honorable Osé Badi Banga déjà ba texto ba message ezoya pona déjà je reçois mes deux amis et qui dit Yanza et puis Meshak Mumbanika bango baza pe ba acteur social ba justement va partager expérience na bango par rapport au virus oyo et puis notamment kolobela ASECO association de coiffeurs du Congo ACC alors et qui dit Mbote bien Laura Fabrice merci beaucoup pour na nini invitation possibilité de to sa l'émission et qui dit Yanjazali président provincial il y a pas quoi faire union sur la ville à Kinshasa aza payé mon côté aza accompagné na président communal à Matete salon international Meshak Mbanika et Lelo makambu plus association yé président communal alors plus namoni dernièrement élément na ba journaux télévisés leki et qui dit Yanzana mégaphone nous a sensibiliser bato ba sukula maboko ba sala ba respecter ba règles d'hygiène nyonso na cadre ni no sala kango namoni pe mégaphone eza wana oyo voilà donc mégaphone oyo to sala ndeni to ebi ke bato mususu ba tie ba place bato ba sukula maboko mais bato ba sukula ba maboko te alors biso to zo ki idée to za absolument na mbongo mingi te tout ça là qui ba masque oyo toujours sensibiliser
place batche bani na ba mai to lobby to beleli bo sukola maboko to kabi pe moi ba casque opo bozo kabango fele bozo tekate to kabango fele OK to sombi to salisi mususu pe to sombi to sunga kabandeko mususu baza possibilité mususu ba possibilité o somba te mais eloko na eli plus awa ezali pona ko lobela makambo o na ebisaka yo seri to zala ikuna yango na moni tanango yango ekoki na ebisaka yo ke na jour président de la République après ta serment ezalaka na biloko misato esalemaka mais lelo na zui 4e signe oyo na eko lobela lelo tanga après ta serment eloko liboso asataka ba mal à l'aise morobo ambulance pe kotaka tango esili to moni na suka nango bat basepeli mais il y avait 3 choses moko se dégageaient ya liboso bataille des pes batumba bapine yami balé il y avait un silence et se dégageait sur toute la République sur toute l'étendue de la République et yami satu batu bamane ko lela ni ne comme le président boy président pas na total ngo boy batu bazo lela et tant que président a se rétabli batu basepelaka batu basepeli na ngine expliquer biloko wala que toza déjà na tango ya rosepela te toza ta osepela toza ta ya silence ya silence donc institution do sala bataille des pes batumbi déjà batumba bapine et bizala que la siège na bango na minute to komi na temps ya silence na expliquer ka yango pe que temps ya silence o toza temps ya silence wana o se dégager sur toute l'étendue de la République et ça image ya ba non fonctionnement ba institution yango toza nango gombe confiné après temps o toza oyo soki l'état ba comprendre te makambo oyo to kota siko na bataya ko lela ba kufa il y aura des morts ce qui to sollicite o ba kufa makile bo tangebele ba ko lela to ko masiko na ta o ba ko sepela ba to ba sepela siko lokola déjà biso to capta ki tawana to senga ki bu ba remède o ba pesa ki mukonzi ya mboka po ayoka malamu biso ba chercheur ba pesa biso ba remède wana ke ba pesa ki mukonza mboka mai na oyeba ke mai la kisibo ce n'est pas que na olobango par rapport ya ba aventure non j'ai ça mon livre oyo ezali livre ezali cahier pratique pour analyser ses rêves. OK. Na kata livre oyo ezala biloko nango eza awa o bazo expliquer ce que l'autre exemple mai elaxini ce qui oloti exemple zamba elaxini omoni siko ngai na kozwa belema o basalaki président bapesaki mai amelaki balongolaki eloko boye asataki etufa azalaki biloko nyonso wana o asataki so nga na zwi biloko wana na kobimisa ba valeur nango soki na bimisi ba valeur nango nde yango wana soki président tosali yango pona mboka mobimba c'est alors que tokozwa solution ya ta o tozo passer et après ta oyo tant que président makabeko zonga normal alors, il y aura une grande fête pour sepela makasi bino attaque ba chercher faut bosala ba démarche physique boye faut bosala ba démarche pona oluka oyeba ba biloko wana ba pesa ba président soki mai soki nini boye ba otanga ba signe de temps so ngo représenter ne c'est ça non il se soucie na ngeza nini comment nga ça na sa démarche celle eloko espèce de bisanga yo saint espèce de bisanga mingezani na kutana mkonza mboka na olo bananga déjà so ngokuta mkonza mboka ebimaka nga zwa mbongo te so pe muntu aza akosala biso intervalle ya kutela mkonza mboka apa kutana nga basala ki nini asesantaki nini po ayoka malamu biloko wana so inga na zwi yango naza na facilité ya kobimisa basine nango bakokalcule ba valeur nango kopesa po bato babika voilà donc mais signe on a voulu koyebisa que so président zolandanga alors bapena ke mutolo ba mamba solo signe liboso ezali ke avant biso nyonso to comprendre que président on dirait ça ne va pas et donc liboso président santaki ezaki difficulté respiratoire. OK, merci beaucoup. À Santaki yango, on sait la discours étant que kaka papa pour faire perception avec espoir. Mais abaye la ko sentir mo tie comme la tamo lobby, non, ça ne va pas. Merci beaucoup. J'espère que ba 3 signes wana au loba ki yango na ba émission passée to sala pe oser expliquer on andeng na yo et ce qui est bien. Alors je ne sais pas. Donc toza siko yo institution silence. Oui. Toza dans le calme. Mais pour silence longwa, c'est-à-dire maladie facile, qu'est-ce qu'il faut? Attendre va chercher, va recherche niveau salé. Recherche comme ça au salé d'abord il y a les bosses il faut y ba. Tant va le Covid
eza coronavirus mais balobi covid-19 pour les banglais babengango covid-19 parce que que et puis ils maladie ba découvert en 2020 mais bizaki na 2019 ouais banda depuis nga étant que chercheur na omona maladie wana ebandaki parce que na 2019 ba bela makasi ba bela ki meloko biso tozanga na biso na sasi moko to landela makamune to ibaki te tangu elongo awa et qu'est-ce que beta libanda ko ça bu pepe bimeli awa et que beta sko libanda tangu beti libanda ndesiko moni ba biso komba corona basali donc impact nango mais ngana na lobabo solution liboso o il faut tout ça il faut pour changer d'abord maladie wana kombo ko pesa mo kombo na biso awa mais c'est maladie moko wana ka mais et comment na kombo na biso awa ça c'est selon vous selon ngai pourquoi parce que tala banglais be ba mayele covid-19 ça fait ka corona virus 19 maladie mais ba boy ko tika on ka corona balinga kezala na kombo o bango ba obenga o ba yebi ke vibration ya corona déjà et amabe so mutu dire que obela corona déjà pesa image mo virus bat ba kufa ba sala bo yango bango ba chango covid-19 donc changer déjà vibration ça fait ndenge mo biso awa total raka kombo ezani totali virus ezani na linga les angenge corona na linga les anini motole maladie wana peto bengango ngenge na motole donc waneza idée na bino ba chercher mais je crois que ça ne va rien changer ba zalaka contaminé o ba sengi ba kufa pe ba kufa sengi ba bika pe ba obika ninge pe na Angleterre ezali échanger na pe le côté selon ndeto mona mais banglais ba changer ngo ba bi importance pourquoi biso ce que ba africain ah ouais loni to sali to le kaka na ba TV moni mtalati bien vous savez covid-19 corona donc to le baka o ba ninga mais pour nité bango ba tika pe ka kombo na ba ebe ke non merci beaucoup ya kombo et ça un impact sur le pays à bateau. Bino va chercher, on n'a pas vu Bino, papa Koussou, va chercher tout le monde dans la TV Balbar. On vous a pas vu peut-être dans la réunion, peut-être dans la sensibilisation, tout le monde binoté. À part yon on a mégaphone dans nos okabola rapidement pour nous mais chaque voilà. Nena lo babou. Au monde la temps autoza o. Bateau ba la TV za temps. Tout temps exemple que mais bateau bazwa numéro nanga to sona bango. Ezani batu ba bela ba bela ndeto sabo sikoyo corona za le problème et toucher problème spirituel et toucher problème social et toucher ba problème nyonso so fa ki Congo ba vanda ba résoudre tel loko Vladimir Poutine alobaki loko alobaki ni ba africain ba osala le côté ba kwa kana mindele ba osala ka mutu alobi eloko bongo pour à comprendre abi baza la vérité et comme temps ba dirigeant ba vanda ba comprendre calcul ya Congo. Calcul ya Congo est 6 fois 1 égale 1. 6 divisé par 1 divisé par 6 égale 6 plus 4 égale 1. C'est alors que tu crois que bientôt l'Afrique va dominer. Merci. Comme temps, il y a Laurent, Batouba Vanda, Basolola, Bakontiba Basolola. On a affirmé à moi. Ce qui Congo. Tozongi seront dans un système, il y a un état fédéraux, peu importe, à 20 présidents, Congo ko changer. Voilà. Pourquoi? Parce que place au Mutabungi, avant d'avancer, il faut sur la place merci beaucoup Ekedian. Je rappelle que nous le barrium tout ça là que Congo ba Congo ils ont un car Congo central. Voilà, nous avons un local pour le Lobasuka. Mais chaque bonjour. Bonjour, association de coiffeurs et Congo, Yosimi Matete. Boni Moussaïdo Gendeni, tout le monde dans la salon de coiffure, mi belé, ba règle d'hygiène les appels à respecter. Tout le monde dans la salon, bon attaque cantine les athées di bandana gel bas ko la maboko, au monde ba coiffeur, ba lati pe ba ganté, baza ba kangi ba bibe ba belongi na bangote, bon s'organiser ndenge ni côté wa. Ouais, mais ça plus important. Ça, ils sont les réalités de Kinshasa. Oui, président Bissotoye Nango, nous le vit aux associations. Ngaza président communal ya Matete. Oui. Président national Azali, président Blaise. Président provincial à Kinshasa. Ngaza déjà président Kim. Mesures préventives au Bissonnet ngana Matete na sali. So des choses à remonter na kashine na ngai, c'est-à-dire client au biso tout ça contact direct na ba client client va kota soko ye na salon mo na tuti de somo wana fo soko la maboko na savoli et pas na yo est-ce que c'est rassuré ba salon nyo so matete zali et ça bon oui les sensibilisation o to sala parce que après mission awa toujours tambola commune par commune to banay na lemba to ya matete c'est-à-dire ce qui client ye fa zalo na kashine
face au maboko nga pe quoi faire yo quoi faire oui bana kata ye naza déjà na nga buna tambola kana nini na nga désinfectant suguli maboko simana kati ba matériel na biso pe to nettoyer donc c'est un peu ça c'est un peu ça et ça ok bien est-ce que selon ba expertise na bino bosu déjà ta camoroté qui na salon moro boye mutu moko akota ki client moi ayi contaminé ou bien quoi faire à contaminer client bosu no ba kawana te même pas parce que bino bobi qui est pour beaucoup nzambo rôle ba pe ba salon de coiffure kanga mais biso ba toujours faire partie na beauté ba client bien sûr eza ba camoro boyo biso to ça plus à contact na ba client mais biso eza pe ba mesure autozui ils ont déjà ba mesure moko boye parce que tout tambola par-ci par là tout mo la place musu ba tie ba so ba ni mais mutazo banga voya so la mabo mais biso attaque association na ba fonds propre na biso ba mbongo na biso nous sensibiliser pe bazu tambola bo sala est-ce que on s'est rassuré pe na ba commune mususu ba président communaux ya ba commune mususu baza ko respecter ndenge yonet na salon na ezali et puis ba salon matete zali na lemba na changu kuna mon ami Alpha Kende yepe na salon na ye a chango donc puis de ba salon mingi tout est déjà ba mesure wana ya voilà, merci beaucoup. N'habitez mais chaque ceux qui ont un message particulier. Non, message après mission, toujours en sensibilisation, toujours tambola ba commune nyonso. Tambola pe ba kashine oyo. Tout ça on a bon na biso mongo. C'est-à-dire chaque salon to leka quoi faire azala no azala moto to pesa ba nyonso ba kashine oyo. Voilà, merci beaucoup. Les salons na eza pi pesa adresse na ngo et puis numéro de téléphone sur salon na moi eza juste na sous région Matete sur Katsima yo kaboli mbana Matete en face école primaire Bambino 5 naza na quartier Ngilimade na commune Matete en face sur le salon international donc pour au kata suki kitoko ndeti ya loraboe faut les kawana nga kata na film lobby Francis Molimo kakata inga lobby merci wale zanda kuna ngai benga mon maître et puis c'est Keji. OK. Merci beaucoup. Meshak Mumbanika, tout le monde a dit très très prochainement. Merci mais moi salutations. Rapidement. Salutations à coiffeur d'Angaï, Jogo, John, Marcelo, frère Patrick Mumbanika, Meda Mumbanika, chez la Mumbanika. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ok, dit au Suksanayo, on a pris assez de temps pour la rubrique Nabine Konasuka, Liloba Suka par rapport à Nyo Soto Sololia. Bon, Liloba Suka, Zalika Ranalingina expliqué par l'autorité Nabiso, va comprendre rapidement. Au moni calcul Oyo, Congo yango configuration au Congo eza nango oyo ya configuration à conférence de Berlin. Congo eza la boité. Ce que tali na tie à 6 fois 1 égale 1. Après na tie 1 divisé par 6 égale 6 plus 4 égale 1. C'est alors on peut espérer bientôt l'Afrique va dominer. OK. Donc, Congo ndenge za boye et to tika le développer té. Il faut to zongi sa ba état fédéral 6 royaumes. Au mindele bazwa ki ba comme ça ki ngo royaume moko. Ba dirigeant o ba koya après il faut to ba système ko avancer bisoté ko avancer bisoté dans système ya ba fédération. Merci beaucoup. Oui. Pour la bato be balandi biso na ko bosa té ma femme Luku Salou Samba Ekeji dieu destiné de l'Afrique. Voilà moi nangai voilà destiné à l'Afrique et puis la grande famille à Salon Fimbu. Donc Salon Fimbu m'a super a commencé par Glody Dembélé petit nangai ba benga Kunzardo Francis Mitterrand Francis Mitterrand bango nyonso ba masara donc le pango batu nyonso ya Salon Fimbu batu. Merci beaucoup. Tozo bundara pour la coronavirus maladie wana et au sale loko moi makasi ate po biso de sur le plan spirituel to telemela ki ko tikalika ba konzi ba de contexte na biso auto pesa. Merci beaucoup Ekeji Yanda chercheur. Merci beaucoup Meshak Mumbanika président communal ya Matete et association ya ba coiffeur ya Congo et Salibiso vrai bien tout le monde en a bino très très prochainement. Voilà, merci beaucoup Nasi Ekeji Ozelangai Eli Banda.